cette fois-ci bon tiko boité en tout cas affaire oyo ce qui t'a manika sengi pardon honorable Cindy Leker biso no ba caméra biso fait et qui na parquet biso so rendez-vous tout le monde mako porter maniquer plainte parce que ça n'est de trop maniquer anana kata mboko yo boyika YouTube OK comme yoza boyika YouTube yeba ke yabe na ba topé baza ba l'équipe boyika wana to mona bango comme yo mutu mo bozana ba réserve té si na ba vie privée bato comme okota tu te permets roloba ke fali alala Cindy ata yo moko maman gardez notre temps yo Cindy Leker nous offre chaque jour c'est une femme d'autre moi ça mutu obi likambo yo soki ma Cindy atiki yango eluke zonga il faut balandi la manique car yo na Cindy abota kate oui abota kate ya yo nini asala onini et suka na prison comme yo zana ba pauvre bon manipoani abimat yebo ika ya YouTube oza pe na ba preuve bimisa baka nga kofiolo mde baka nga kisinzora abo manipoani azane lote bi bla bla na ye ngwana e comme c'est lelo oyo. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue sur votre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur, Miliki de la presse congolaise, autorité morale de tous les chroniqueurs de plus de 243. Merci à la diaspora, nous sommes Bozuli Bakou, sans permission à travers votre émission. Votre humble serviteur, Mouto Bino, vos préférés, Mouto Pesa Confiance, Mouto Bino Botina en Western, Mouto Botina en Monogramme, Mouto Botina en Ria, Ngayo Yomona Moussala Nabino, Nazasu Libossia, Bayetando Kenavino. Par rapport à Tolobaka, l'actualité nous oblige déjà dans la cabine été et l'autre côté koki koleka biso karabongo sans que nos Congo Winner besoin yango nazali banda bino bozana bino na ba palais mais ngamo musana bino déjà na tselong na moi pona rolokela bino ba actualité oyo ezoleka mokolo ya lelo. Très chers abonnés, aujourd'hui de notre plateau je suis pas seul, je suis avec mon confrère Lambingazor de la presse avec Yeto décortiquer mambo belé oyo komeli biso nanzela ya musique ya mboka na biso mais bo permettre nga vana fond la page émission mokolo lelo te remercier ba vrai vraiment ce bazo soutenir biso de loin ou de près pour na lopoto balobaka. Ingratitude est condamnable. Un grand merci à celui qu'on appelle Madame Sarah Kabunji, la patronne de London, clin d'œil toi mamie. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Papi Mangala DG Orphelin riche. Moudalier Hassan Morona gouverneur à ville. Merci pour tout. Merci pour les soutiens. J'ai reparlé, j'ai été sali. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle les promoteurs Popo Diakanoa, les patrons du collège du Saint-Paul School. Mauvais je suis Takataka Lindala Lanchangu, patron du collège du Réveil, j'étais sali. Merci. Montréal, ceux qui deuxième numéro continuent déjà invité par rapport à Game Ndega na lobaki lobakodi le manzaka oyanga ya qui je dis bonjour Lambingazo. Bonjour mon frère, bonjour na babuli na biso nyonso ya Congo Winner en tout cas c'est pour la première fois na kezamba sukate en tout cas bono muna munangai banalise bien bo pour la porte non senga na bino bo s'abonner massivement taka Lambingazo ngamuna esi le terrain bo s'abonner vraiment massivement et beau consommer l'émission du début jusqu'à la fin vous allez vraiment bien et merci na yo Milik de m'avoir invité neto lobaka ka ba question yo ba réponse yangai santé ça va vraiment Dieu fait grâce to zawana malgré ba nyungu mais to zakaka to lenda kaka. Merci mon frère. Année 2022 pour 2 ans en 2023 année 2022 événement ni marqué. Merci pour le droit de la pour la question. Année 2022 il est marqué qu'il y a beaucoup plus Zaki événement il y a le 30 juin en tout cas Zaki quelque chose de bien tout Zaki il y a revivre le sous 4x4 wana en tout cas Zaki événement ça vraiment bien comme on a ensemble na podium qu'on presté en tout cas c'était bien Zaki événement il marqué beaucoup plus l'année 2022 événement ya wenge marqué makasi. Alors, les lots qui te lobby, au lobby la biso, au yozali, bien sûr, toyebi aux chroniqueurs, bandero monsieur bayebi, monsieur pina bazape chance sur mon autre. C'est ce que tu dis que yomoko au décortiquer biso yo Lambingazor aux anani. Merci beaucoup pour la question. Clark Nzunzu Lambingazor, naza mupandi sanglo kwa naza chroniqueur, naza artiste et comédien. Malgré na linga mal sous nini kozala trop koto wana te po baramite ya mabe. Et bango nyonso wana.
ba imité mabe yo ba bango te zoto ozana bango ba fait la dire sobe imité mabe ba président fiston ça imité mabe oh po bakisa la duchesse imité mabe oh po luko bakisa wana na bi baza imité mabe donc ils ont important que ba koma bato nga bika ba imité mabe théâtre quand era ma poème to kota pe na chibote ipe aza muta théâtre autant pe yolani mongaza muta théâtre sinta bombo bango na ba théâtre donc voilà pour la présentation na nga yango wana. Merci. Alors, tout côté ce qu'on a maman likambo ndenge na utikoloba tout à l'heure, l'actualité nous oblige. Toza ba topé to tsara lito na biso na musique ya mboka na biso, évolution musique ya mboka na biso, c'est bon. Oui, évolution vraiment ya mboka na biso na musique, c'est bon. Tout le monde a vraiment ba trophée zoya, tout le monde a ba artiste et musicien mboka na biso, ba c'est l'effort ya robimisa musique na biso na ba mboka mususu parce que liboso musique yango zaki on dit ka biso moko to consommer yango. Mais le tout le monde a ko de gauche à droite mutu luka bimisa mutu na ndenge na ye, tout le monde a pe na ba pays mususu moi au monde oso yoki bo o eza biso. O style na biso. C'est grâce ya ba artiste biso ba comme koluka ba s'épanouir ba bimisa culture na biso libanda ba tekango. En tout cas évolution ça va vraiment na musique, ça va vraiment évolution za nango malgré na koloba évolution za 100% parce que za bilo mususu il faut peut-être ba revoir ango ndete ba ki mutema mabe ko ina entre bango na bango et ça la paix et kitisa mo musique na biso mais en 100% comme bien zébélé tout le baka ça va. Merci. Le quoi m'a bien zébélé tout le baka ça va. Maintenant nous oyo comme ya kibiso mokolo ya lobby droit de réponse ya Cindy Leker, honorable Cindy Leker, où il y a des personnalités dans quartier latin, il y a Koffi Olomide par rapport il y a ba insulte na yena maniqué. Yo attaque mon pandisa on ngambo na zwa kyango koma. En tout cas question oyo mérité vraiment kitama lokolo na kitama lokolo pona loba bien nazonga vraiment pona loba vraiment bien. En tout cas nga ton batindeli nga vidéo oyo mutatindeli nga ngo Edidi Ora ya quartier latin ton atindeli ngo tanga tindeli nga ngo nga betala nga ba biloko batinda tinda kara mais sikoyo na monika ya mwelongi ya honorable bon natala non na cliquer boy na moni vidéo en tout cas j'avais du mal. Et ça l'a bien été donc même mieux ce tamboli ngai na sens nini pourquoi ko luka ko tuka mutu tina na ba façon moko boy akomisa mutu tina niveau yo pourquoi. En tout cas miliki ko pesa nga vraiment tombele manono na s'adresser na Maniké de John parce que nga benge sou Maniké te ko benge manifu en tout cas zoma kiti viara liboso na ngai comme yo mesana ko blesser batu o mesana toujours ko loba mama be pona batu cette fois-ci bon tiko boité. En tout cas affaire oyo soki ta Manika sengi pardon honorable Cindy Leker biso no ba caméra biso fait et na parquet. Bisons au rendez-vous, tout le monde a porté Maniké plainte parce que ça n'est de trop. Maniké a na kata mboko. Maniké a il faut yoka mutu oble sarabato le karamabe obeko le kara natif ba mabe bato za nani. Maniké a na mboka obo ebisa biso. Babia za boyika YouTube. Boyika YouTube OK. Comme yoza boyika YouTube, yeba ke yabe na bato pe baza ba l'équipe boyika wana to mona bango. Comment yo mutu mo bozana ba réserve te. Si na ba vie privée bato comme rokota. Tu te permets que Fali alala Cindy ata yomoko. Madame. Mais ozana lo bake ngai na saboye na Jésus maman yo mto tanga. Tu te permets vraiment de le bloc bon attends tes acquis en à solo attends aux angles solo est-ce que c'est important yo les cas devant la caméra pour nous dire bloc à boy pour au fingisa ba prince au fingisa ba anana yo ana pourquoi pour yo mon au fingo te pose ba témission na Cindy au finga Cindy mabe wana y a pas match oh ba témission Cindy le ki aboye yo na mani ki le ki Cindy na kitoko maman et c'est ngono temps pour comme na kitoko Cindy et c'est ngono temps faut nzamba ya donc pour nzamba ya donc fait le monde des musique et autant maman gardez notre temps na yo Cindy le cœur nous offre chaque jour. C'est une femme de 3 mois ça monte tout. Quand tu passes pour dire Obi likambo yo soki ma Cindy atiki yango eluke zonga. Il faut balande la Maniké. Car yo na Cindy abota te oui abota te ya yo nini asala onini. Ba preuve ozolo ba wana.
ba preuve oyo zoloba wana surtout ba bimona jisio bimisango ba preuve no zoloba ka yo mutu bolingo bebisana batu nyonso ka yo no zolo otu koloba ko fale za artiste liboso kabela nga $2000 oui akabela ka yo na kabela $2000 to mona ndo finga fali osuka na fali to kinati na ketchup ka yo na mutu moko en tout cas a o toucher place ba touchera te ça fait déjà sur 16 ans tout monde sindi bana na musique atikala ko finga mutu moko te devant la caméra ba tu ba leka ba finga tout monde ba meje ba sala be miso ba te bele pour na citer ba komona bango te ba finga de tout derrière atikala lobate siko yo comme on répondre comme le quoi au répétera ngo yango cette fois-ci assez long pour te dire que comme ça soko za moi ça makasi bima ba mona yo te ba maniki ba komo lekisa ba manike ba komo lekisa moi ninga na pamba te peut-être pile comme la personne azotina ewana la personne azotina za derrière makambo wana tant yo ba kange ti alonga kuna mboko za po ya a ezwa etan non te no tant communauté e to tant ba koma batu te no tant ma communauté ceux qui aiment se prononcer to ya mais derrière ça ils ana mutu aza derrière makambo oyo siko vike maniki azane sage te pour ça batinde code azune mbongo ameline le toko ameline agena ameli soki ni na ebité on nango bien mais mutu na zotina zotion erreur donc au côté pesa ba kota raté tu as mal choisi ni adversaire na yo pourtant ba kanga yo ti alonga poto wana ya tam se sengene en 24 heures poti akoma mais yo zada kuna o souffrir pona ba lemisa non plainte na yo wana e senga baton mi bimisa mais lobby tout mona ki na butu boya sali sur live moko abika ye atangiye komba mutu te bon pe bana ba fali la bon ba la ça moni mili komona za mona za kobanga parce que tant moni de vidéo sindi le parce que sindi le qui déterminé donc so ta la vidéo oui tant on la vidéo normalement mutu le avec son cœur tu vois on le vraiment au moins mutu azana ba réserve le musu le ba ko le bango te mais au moins mutu et le mo est choqué vraiment peut-être au moins makambo ok nango tina soki mo kalobi yango alobi tia au sta vidéo alobi yango landi la manike o koma elilingi na yesu ko amoni bongo yango aluka aya pour ka aluka senga ouais c'est une façon senga pardon c'est une façon senga pardon alobi ki alobi na sindi le ki ate alobi na nini na falite comme ya ça na ba fali na famille na bango bazali to boité comme yo na sindi ya famille na bino to boité to zonga siko dossier oyo bimisi ke sindi abotaka te to esko na dossier wana yo la ba preuve oyo sindi abotaka te na ba preuve oyo babi atikela yo pona liwana ye pona Koffi Olomide to esiko wana wala pa ba peke nini Koffi wana wa finga kwana ya ba famille na bango mais so asengi na ye pardon so asengi na ye pardon quand même baguna bon ko limbisa te pardon wana to ba olimbisa ye mais il faut no manike ate yama ça ni de trop ate mana ndenge nini te faut yema faut justice ce que ta osenga rap o l'équipe prison so ezalaka na bito so ezalaka il faut kendango pour être apena batu mususu obo ya lelo to comme si YouTube le quoi na ebité mutu mo la mukolo mko finga mutu ko tatina ba vie privée à batu pourquoi oyebi mboka na biso eza eloko moko oyo toza to makasi nango rimer donc bako peselo moko boye bakoselo eloko moko betikelo pe à vie etikelo pe à vie batoza comme zongo lokwa ya solo quand tu passes devant la caméra pour dire qu'il fallait aller la sindi na mutu anana ketchup olingo tchani parce que tant sina zo travailler pe na fali pour tant pas betaka pe ndako na ndako ya fali pour pas to ebi pété tant pe na ketchup ya marketing ba travailler na mobali na laie et sinza tongo baba la c'est une forme d'autrui à moi ça mutu na minute oyo pourquoi ko misa ben salité bon devant la télé au gagner ni bien. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle de notre plateau, je suis avec mon confrère Lambingazor de la presse, avec Yetozo décortiqué déjà Oezo Sengato sur la donc de Tobaka. L'actualité nous oblige. Toye kande liboso na bino poto sur la makambango pe lelo toyo kana no nini oyo ko bima na muno na biso ba panzisango. Avec beaucoup de respect, manike oza mama na biso to linga kayo tellement donc luko komi benga boyika ya YouTube.
eza na mabete boyi quand même mema biso na ndenge moko boye tozwaka pe ata to gagner ta loko moko pe ya mukie pa na yo etika la biso lona ba carrière na biso chaque fois tozomona kaka manique donc maman limbisa biso ta la vie à Prince Babia voilà ta la vie à Prince Babia ta la carrière Prince Babia donc azana no Prince Babia azana no akoki ko sala pe makambo ba kofolo mide ba sala na musique ya mboka o akoki pe ko sala makambo ba papa biso ta boule ba sala na musique ya mboka oyo maintenant ce que yo maman na yo oza ko tout fait toi la mwana oza ko tout fait ngoko na ba ranking ofinga awa okotela awa ofinga awa ozala gina awa ongai wata ongai fali ndeti mko moso dembele fali to boye na biso dem mutu azoluka kolia na ye mais zalaka nde na réserve maloba na yo alors mon frère to comme na biso pena ko chiter mais tozana nous lelo YouTube bandi on a biso basala na ba télé local ba mo na biso ko la batu moko ba bizengi batu moko boye ba yaka na bensalité sur YouTube au contraire d'écouter zane bango parce que bango ti ba fana wana moi j'ai fait les fasik moi j'ai fait les nino tout ce que lo basala nota ba comboter fort en tout cas tout ça la musala bien bango basala bato yini saka mingi tia to voilà utana to tanga ya Virginie à Pamba po yeminga moi j'ai fait les fasik pour to taka so ya noela madinga moi j'ai étudié to ngato zongela makamu so ko bon ba télé ko ba tanga ebele po biso tanga na biso te po biso to tanga vraiment te donc attaque classe les quatre bazuka yo moni ya boy soit tira caméra olo ba annonce za boy to suki boy to suki wana table to sala mais tâche ko ba batanga ni moni des fois ça fait mal ne ba traiter biso ndire biso ndire on dirait ba moto za itité na société on dirait biso to ko baby sa makamongo on dirait nini te mais to bito vande la mango ma to fan yeah mi tika to sala musala bien quand même peu réputation YouTube zobe batas ko nezi ba mamba boy pour Sarato la pemi ko uti ko le concert na biso Sarato la que j'ai salé depuis Washington a wote pe suko yindi ça donc toujours YouTube bino bato YouTube apparemment au moni le suko mutop na ko na besoin li ambongo au mona mutu mususu de nature au fani na eboye au moins mamu o azala nango na o yaka nango devant la caméra au moins deux personnes différentes donc bato comme ça ngolo kwa na koti sa matière na liambo pour bato batalanga fona yo finga mutu moko boy fona na boy fona na chrétien l'Android de la presse or que ce n'est pas ça donc batala biso bezana bato batala ba yoka oyeli bango nini message ni po oyeli bon pour ba fana kana ba bana mango botala mais tout ce que biso to yana na ba insulte betinga buna na fani puna ya na ko finga so ngolo paka no sala ngote l'éducation de base on a zona ko sala ngote na YouTube no finga mutu te no ko sala ngote mais dash mo bima awo YouTube les églises était donc ko no ça n'importe quoi so ngote te na kanyo c'est septué zala so septué zala biso ba clair que bio to ko mema na ndenge moko te ngana na hôtel longai mwana ngalo ba français. Moi mon enfant a 11 ans aloba français. Siko tango ayi pa fandi la YouTube ango. Siko tango mona papa na ba biloko moko boye. Na mutu a mwana ngana o tcheni. Tu vois? Donc to yebaka to valoriser musalo. To valoriser ango parce que esa la ke to tangisa to futa ba ndaku e batmo oyo to so bango charge kana musala oyo. YouTube na pesa okanda. Na YouTube tapesa okanda utali benze bozwi kanda ikoza nani na bombi na pesa courage au samusala courage mutapesa nga musala oyo en tout cas ye na lobango la ata lo suna komi nani nako zanga te ko bakle ba fleur c'est grâce à lui apesanga courage azara toujours ko fortifier ngai tu dois il s'appelle Steve Kambanga l'archiduc azana na chaîne EP lelo en tout cas qui est bien Steve Kambanga en tout cas là où il est na pese bambote c'est grâce à lui nazo conscience ya musala c'est grâce à lui et nazalata atampiaka na lukatana de faka transport qui kana tourner en tout cas aida ngai na ba façon moko boye oyo komisanga pe mur lelo malgré tous les sousté mutamtaza na part na ye aza ko évoluer et tout cas na zaka reconnaissant vraiment na oya sala pona ngai wana na ndenge ya
ya ko encadrer mais ndenge otala mutu nazoko sepene minga o encourageanga na makamuna ya zosala c'est Karine Mokonzi la baronne na pese bambote passe azali même de la Chine motema Evi Kikuli na pese bambote passe azali Karine Mokonzi en tout cas nazoko seplara na ye nazoko sepene trop moi suna kepa na ye en tout cas nazo linge mingi o na yeba une fois ezara lo mo esela maka mbulu zo beta makasi biso to yepa na ye ifaki to tourner to kangami na mbula siko yeba wasolana en yet kajinga kuto arrête wa bise kuto akokelo to mbula dia azo kwa insiste non il faut na kende kaka mbula tika biso je pa na ye na lingwala ya ki o tourner en tout cas bilo ka bongo na otala te. Et ça l'a vraiment bien, Karine Mokonzi la baronne, n'a pas souvent beauté place aux amis madame. Alors beat au côté là YouTube. Beat on a côté là YouTube, c'était Zaki Inami, on a Zaki na TV. Zaki na TV avec ko yebisanga ba avantage ya YouTube na yeba ngona nuté c'est une amie a fondé la chaîne ya Yolande Monganza na pese ba moté place azali c'est grâce à elle ndé na ko yeba YouTube a expliquer ngai na bi bon comme na moni pe na chaîne ko to mambilinga na ya na ton pe na ye boende na tikalipe. Merci. Alors tous sont quand les solo ya Maniké Vienjora toti omona élément morbo awa njora zoli la penza Manika beke Kisinjora bango batu babuma Prince Babia. Babuma Prince Babia. Kisinjora za parmi batu babuma Prince Babia. Oh Babia ya papa to ya mwana. Babia penda Shokoro grand frère ya Kisinjora. OK, merci beaucoup. Na monaki nini yango ne Manika zo dans les Kofi Olomide na Kisinjora babuma Babia. To lo bakatika to lo bate. Babia ndonga Shokoro pe sonam. Il y a certaines choses toko bimisango te derrière mutakufa donc toko lobango te parce que basona na mowe ite mowe azana droit au loba azana pouvoir non au lobate. Il y a certaines choses toko lobo au lobango ka devant la caméra. Kofi Olomide ndinga zawana tango babi ndonga Shokoro tanga ki quartier la terre Kofi aki derrière Kofi. Donc non mona intérêt to Kofi o luka boma babia pona babia ngo azaki nani to nini o Kofi bo luka baboma na Kisinzora. En tout cas, tout me kana ko pousse dans raisonnement na musique Kofi all intérêt ni ezanini po to luka to babo ma mutu tam so mona tam so azama makam lo mobwe to luka to bombe bisto so ngo babia wana azaki mwana musala ya quartier latin Kofi Olomide mutaze ko fute bambongo atambola suki mi balemisa to na Kofi ndilo mutabimisa ye parce pas on a liboso ya vie Kofi mutasali sela ye siko mutabongo abomé na intérêt ni. Il y a bien ça ba preuve. OK, merci Maniké de John. To linga ko mingi. Comme yo za ba preuve o la sake. Comment makamba on ozongela yango yo. Donc on la bilo moko o kwa simi ngote. Comme yo za ba preuve o ba boma mobali na oza sûr. Mutu ba boma mobali na za ba preuve et avant nango ya longtemps. Te batu bo talanga bo tshana ba commentaire. Mutu ba boma mobali na yo linga mobali na o mingi. Oza na ba preuve wana yo pe na mutu no linga kete. Oza na ba preuve o bomba ngo ya longtemps. Baba ndoko akufa ça d'aba combien d'années to okende ils étaient toko le 10 ans ce que ba preuve no bomba po liango o laisse lango Prince Babia to laisse lango anana yo c'est du n'importe quoi comme ils ont ba preuve yaka lango bimisango to mabanga to bamba Kofi Olomide na Kisinzora ya bakeza na temps akoloba donc c'est que temps pe yango déjà lobi que patron quartier la terre na sœur na biso Christine bon on débat ba bomba mobali n'importe quoi. Je ne pense pas. Ezana ngo kaka au moni lelo to comme na posa to le katina loba batu batala ngai. Siko abomba ni poani ngap na ba preuve mon abi que sona bimisa ba preuve oyo donc su pone ko bomba mutu ezelo mo ya muketi et suka na prison comme yo zana ba preuve abomba ni poani abimat. Yebo ika ya YouTube oza pe na ba preuve bimisa ba kanga Kofi Olomide ba kanga Kisinzora abomba ni poani azane lote. Azane lote bi bla 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 na ye ngwana e comme c'est lelo oyo tika ko sama mbo sa les okitisa yo lelo mwana yo tala venir na ye tandenga komi ba porte non se kangami kamponi yo mama na ye oliko mabeka ka ya batu donc ba batu ba soutenir mwana yo ezate Kofi central les awana ba ko produit Prince Babia
F victime ezana oya faire gole ezala nini na bosa ni la belle yango mais bo sala ngote pone bo tala kaka tout moto sala te retombe tala mama na ye ba retomber oya bo banga tala ka mutu aloba ki rebonda azana leki sindi le cœur tala na bisa yo na rebo mo tanga talika ateli video ande alobi ki reba leki sindi na rebo mo ka ganya akanyi no za ngate ime kamusie Sindi le cœur, so zana ba chanteuse ya mboka na biso ba osala fierté, ba yemaka bien basala musala bango bien so ba deux Sindi azali. En tout cas so ba deux Sindi le cœur azali, so ba un zaye. Maintenant lambingazo nani to ti kolanda pe daddy papa na biso nani. Comment il s'appelle Deniles? Abike soki ezabongo ke Sindi le cœur. Fali Poupa alalaye. Est-ce que ko follow midi a comment ça ne va regretter pas Fali Poupa? Non mon elo etinda confiance na ba regretter pas Fali Poupa. Il y a certaines choses donc kota ngoto za TV. To ngo kota ngote oui, pour na respect na bango, to ngo kota ngote pour za TV, mais ce qui peut Fali alala Sindi, so abimana Sindi. Mutu no ça ne passer n'est pas comme place azali. Donc biso pe auto ba le passer na biso moko boye, auto yebi mais comme si biso pe place moto zali. Mais un biso tali au regretter, un mot c'est le passé. Mais c'est important tengana le kaka na loba, mutu moko le ka ayo lobilango devant la caméra. Est-ce que batum sous bazan besoin yé bango? Non, le bâti que Fali n'a pas capable de linga Sindi té na lobi angote. Fali a mobile kitoko ana ba nyonso na ta na pa ko pour linga Sindi. Eza na ngo le passo na bango. Ba ko pe ko ba linga ba ko pe ko za relation té. Eza problème té. Est-ce que yé faka le kaka lo bango? Mais est-ce que maniki azobete la ngotolo parce que maniki abaki ke bakenda te pa banganga nzambe bakenda te pa bangunza batsa musapili kolo so Fali Poupa abima na Sindi le cœur yango na lobi kasi est-ce que maniki ba ko dembela ngo makasi pona ko kende pona batu wana faut ya bimati yesu ko ami bimisa abimisa bakutana to mema bango bakuta to tsambongo to Feni moto futu na banda kuta tabizo kotsa ba mbongo yangwana te to kena ba kamera na biso to kende mais ami bimisa et la personne qui est derrière toi zo kosa yo oye baté o tana mitema batu ni nozo créer et cause aka Sindi le cœur te hein et cause aka Sindi le cœur te to tela pe Fali Poupa to tela nana ketchup to tela ba paramètres nyonso wana. Donc dans la vie il faut être sage. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Merci. Mais je me rappelle que vous avez un qui peut monter sur côté la zati. Non non oh et c'est quand ça la musala beto yaka pour boire club à fleur. Soit ça li musela ko bien to boire club à fleur mais tant on sait lo ko mabete to ko linga te to lo connaît mabete to beto lo ko maboko sali bien. Tant que tu es que lo connaît za mabe. Non non. C'est inconcevable. Tant que za mabe faut to ko yelo to biso que lo ko sali za mabe. Ah Sindi beto lo baranete. Yaya Maniké de John. Mbilinga so bima awa ba bike o Sindi pardon Maniké abima na ba ministère ya Fali Poupa. Ye vineze yangwana. Olobi? Ye vineze yangwana. Wazelo ko bonga yo bomba kutu tento ebi. Biso to ebi nenga to ebi histoire nenga zakola na nani babi ndonga tipa kangame tipa zoazemi ya prince. Yeza na ovine. Wala kuteza eloko lobela te. Wala zango via Maniké. Donc sous ça Melina e. Oh, yeta mula na soif na nzoto. Yeso Melina kutela ministère mo akadie Melina e. Il suffit ka yo pese wazango bezo. Wazango wana ezato loko lobela te zango musana e. Voilà, merci très chers abonnés de Congo Winner TV. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de vous la biso ba commentaire na bien aimé donc itali biso de kandi na ote ko l'actualité nous oblige biso de zanaka libanda pour nous sala musala toza contre nanité toza pour nanité to yewana kande pour nous sala analyse ya makambo ezolekela bande ko na biso ya Congo Kinshasa wana to pesi mbote mingi na excellence dit to Moniz Blaise clin d'œil à toi Koloto, merci pour le soutien to pesi mbote mingi na excellence honorable Makelele Zinga topé simbote mingi na administrateur promoteur gestionnaire APJ en cycle Josué Takata Kalindala Lanchango patron du collège du Réveil. Un grand merci aussi à maître avocat Jonan Sibosio, merci pour le soutien. Topé simbote mingi na Kulutu na Ibeke ni Libeke Jirin Sifundo, j'étais salé depuis Paris. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Papi Mangala de Jerka Orphelin riche, moi na tata tika le pont na ma campagne venu mo na Kingo wa Dondo. Ah merci.
Merci pour le soutien. Cédric Mbakira au banque GT Sali. Alors mon frère, tu connais une émission, tu vas retenir une émission pour lelo, puis ça numéro contact ba dédicace. Merci beaucoup pour na batuno so ba beza na posa ba komila lembingaza pour na kufinga pour na mamunyoso wana pour na ba encouragement. Mon numéro est plus 243 81 78 041 66 plus 243 81 78 041 66. En tout cas beaucoup milangai vous allez vraiment bien ba remarque ba suggestion na bino et vous allez vraiment bien batu ba retenir kaka to e bara toye baranin oyo tant toyaka devant la caméra te barani otoko loba réputation ya mutu basomba ngote en tout cas toye barani to loba et totala ka baretombe ni ne autant le beloko baretombe ni ne royal ko nango en tout cas c'est ça on ngena loba et musuna basaka to se méfier vraiment en tout cas to se méfier na batamabe mais qu'on a ba qui méfier vous des apparences et vous allez vraiment bien merci na yo ndongo ya mbaki ngai na pesi ba mbote na ngana batu balinga ngai batu na balinga ngate Chikingoi, mon frère Yolande Monganza, Nadej Boteil, ma famille c'est Tom Obima na lingarabino na tina ba camarade na ngai na pesi mbote pe na réalisateur na biso en tout cas non na mona réalisateur boete ya propre boy na lingaka ya boy ya surtout ya pepe boy ya propre boy en tout cas ba mingité si ba mi balé ya na kati pona kuta ya ndenge na ndenge en tout cas et ça linga bien. Alors pour inspirer, merci beaucoup. En tout cas, merci na yumo pro ndongo zakili bakwa ko inviter nga. Merci. Merci. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision. Andesika tulobaka soki sumasi ya zongi tenga na bino to kokuta na mikolo ezoya. Soki bosepela ki na émission ya mokola lelo to pesi merci mingi na Dida Lumumba ya zalaki na sima ya caméra. Kino na nzela ya montage zalaki toujours ye Dida Lumumba na micro zalaki ngai votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise autorité morale na bango nyonso donc ba bébé bon nuit boulala bien bo tenir biso regarder to fingi mototé to sel analyse moko vrai. Protégez-vous bien. On est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.